merci na balandi nyonso ya www.panzasango ya Congo. Tosi tobandaki masolo na biso me mwa bakokoso boyebi kaka na moma bozolinga bobanda eloko ya kitoko bato pe bazangaka te mpona kotia mwa banzobe esala mwa neti me nkolo ye moko ayebi ndenge nini asalaki ke po ete tosala eloko oyo na ntango oyo. Bibiana Strela, merci. Chloé Albertine, merci. Arc-en-ciel. Alors, masolo la biso, falaki natika 5 étoiles de love. A loba mwa li loba moko ya moke pona ba ndeko nyonso oyo ba mesana kolanda biso, o ba soutenaka biso tant to sala ka ba émission. 5 étoiles maloba eza na mboka na yo. Oui, bonsoir Edino Imange, bonsoir, merci. Merci l'invitation na yo. Merci à Mandeko Nyos Bolanda Biso. So bon, on a cité ma combo na binoté parce que normalement la binoté n'a désolé, vraiment normalement la binoté. On a évité ça fait un mois comme ça et tout dans ce monde mis dans la tête, je sais pas pourquoi, ça dû à quoi, je sais pas. Donc na Mandeko Nyos vous a présent vraiment merci beaucoup. Nous avons la pambola bino, merci Nande Bolanda Biso, merci Nandenge Otika Abisso, vous avez tout le temps la Abisso pour n'en Edino Imange. Donc, merci d'être là. Bonsoir. Mes desserts qui sont là aussi. Donc, Juliana Coco, Bibiana Estrella, Carlos Dissonzo, Kamzomba Solo. Donc, merci Nabino. Merci d'être là. Donc, le autre, un sujet, mon co, et Salibiso passe na mawa, est tourné na net mon bimba. Et nga kuna kase basi kamba osika mene omona pe toucher pe na mibali pe basili ki dona sepeli na openza donc mibali basili ki basi ba bandi suko benga nga batike dino ba esupa na ngo molimo nini oyo ba omona très bien que mutu ana direct vraiment Donc, ben voilà, donc, histoire vous met toucher biso, il y a ndeko na biso Michel, alinga bomela biso sœur na biso Gladys. Donc, makamango elekani na kin, elekani précisément na ngiringiri, bakangeli biso ndeko na biso otage na ndao comme ça là et tout ba beti betiye. Il y a une histoire hôtel mais toucher monde entier ba solliciter biso mais et dit non, étoile, pourquoi bien vous manifester sur cette histoire-là pour PC à ta conseil, des trucs comme ça et tout. Donc, il y a Makamba Boy est touché, Batunio, comme ça et tout, moi, et tout, tika, moi, et dit dans un qui n'a pas de démarche, il y a un salle à soir, mais tout décès, tout doit quelques minutes quand même, pour tout partager. Normalement, tu as un numéro pour être benga, ça peut pas opinion à bango, mais bon, hésiter, t'es beau comment. Comme cela et tout, tu vas nous faire une réponse. Après, tu vas nous ma cambo bien beaucoup commis, quoi. Donc, vous avez un avis, vous avez branché. Et dis-nous, je te laisse la parole. Merci 5 étoiles de love, Jamila Tirbo, Léon Gires, Yves Yanke, merci. Nandebo, on a surtout partagé Nabino, moi, moment Oyo. Et au sala moi bien, parce que tu vas lobby mingi, pendant ça, Congo, pourquoi vous solo les solo les solo Oyo, et ça en plaire, Makasi, Namboka, Lilo et à Paris. Les ampleurs makasi na mboka Belgique vraiment pourquoi vous solo yango te. Alors yango toujours solo la moi moké toujours moi 30 minutes 30 à 45 minutes pour tout meka ko éclaircir aussi ba point de vue na biso. Alors 5 étoiles de love comment na vidéo oyo ya ndeko moi si oyo bazai ko tika ye bolumbu pona mobali vraiment et toucher nga makasi na yebite soki yo okoki kosala yango pona mobali oboma mutu pesa biso na point de vue na yo pona mobali oboma mutu otika ye bolumbu otomonaki bambeli ebimi kaka pona mobali. Alors tote ba point de vue na yo napesi Lanet Katanga mbote napesi John Pombe mbote vraiment 5 étoiles de love na yeba réaction na yo okoki koloba nini par rapport il y a vidéo ozo circuler mwana mwasi oyo alingia bomandeko ne ya mwasi pona mobali soko ezalaki yo réaction na yango ezala ndenge nini mama? Merci Edino. Moi j'ai vu que vidéo oyo est créé vraiment la haine. Tout d'abord ngandi na abena
na féministe. Ebinga naza féministe nga na bundelaka kaka ya basi mais pas possible. Pas possible. Nga pena so nga na ko créer monde na ka basi na basi. Donc basi ba o bosser dur. Donc to sangani biso sto za bo moko ba nini comme ça là et tout. Donc nga pena na bundelaka kaka ya basi mais oko comprendre en te. Oh ndeko na biso Michel Asali eza ridicule. Azokanisa ke a ridiculiser Gladys mais a ridiculiser ye moko. Soki ezalaki bato batiaki baide na mutu bango so baomérite bazala condamné aza zoba edino na elobaka na basi nyonso mwasi nyonso comme ça là et tout être jaloux c'est bien beau mais kobunda na mbanda te kosona na mbanda te donc bolakisa vraiment que c'est chez moi eza place na nga comme ça là et tout ko perdre temps na yo tobundisa mbanda qu'on perd de temps na yo même pas. Et ça n'importe quoi. Et ça n'importe quoi. Donc... Et ça likambo jalousie, attention. Jalousie, faut ça na contrôle nango. Il y a un truc que tu vas comprendre. Tu sais que ceux qui au soigné simbanda au PC valeur mobo. Les musu au cause les musu mbanda mo kaza kuta atana niveau moko na yoti. Pourquoi yo roté les mots soigner ça comme le quoi n'a même pas na niveau monayo. Au moins t'es comme quitte ici au père de valeur na. Est-ce que bino basi boza koyeba eloko wana babengi valeur? Mais il y a un comme ça, il faut noter Michel a bossani valeur ya ki mwasi. Mais oh il y a sali fi wana soki ye amona ba vidéo ba osango ndeko abota mane tata moko. Ou atali ba vidéo ba osala mwana na ye bongo. Est-ce qu'il y a aussi plan nango? Est-ce qu'il y a aussi plan oh il y a sali wana bezar aussi plan nango bezar mona ke ndeko na ye ba filmer ba mais réseaux sociaux on a comprendre raté réseaux sociaux donc ba sali lango ba congolais na ndenge ba sentiment réseaux sociaux peut dans comprendre te même on ndemo ya buzoba ya on a et comment on taxé hein dans certaines sur ndo ba ko fouter lango donc on fait impôt des trucs comme ça ba vidéo monsieur kotate. Mais comment au coquille kozwa aux autres maltraités ndeko à moi c'est en plus aux autres filmer on bazaki ceux qui combien comme ça ouais bah non filmer c'est non en personne non assistance à personne en danger bah moi on mériter prison à quoi qu'on a raison naïe comme ça et tout mon bal a trompé soit na meilleure amie n'est peu importe ou quoi là mais à quoi qu'on ça makambo a salité makambo a sali à quoi qu'on ça langote comme ça là et tout aux autres condamnants surtout nga tout tant que féministe comme ça et tout nazo condamnant au grave donc des un aza moi cité des deux aza bololé ya moi cité des trois comme ça là et tout mobile azali muto yo ko écoute ko perdre de temps to bundela ko bunde donc na te ya ka moi sur ko bundela ka mobile te za perte de temps et ça perd de temps et dit non. Mobile soko moi mobile a trompé yo, au senti que mobile a trompé yo. Donc la qui sait que ngape na nda coupé dans ça moi ça pamba ya pambate au bandi monzele comme plus soko si maquillage au bandi maquillage soko la ta mini to comme la ta mini soko ça donc ça na façon moi comme ça il faut faire wana conseil aux autres na bande ko basi. C'est ça conseil. Et ça tentant oyebi que soko moi oyebi mbanda na yo comme ça là et tout et ça tellement simple comme ça non on a préféré écoute à ridiculiser yé mobile yango comme ça tu vas reprendre na moi ba photo ne pas na réseaux sociaux le mec il casse rien quoi nga na place na ye nga so na place na yebi que ben voilà mon homme il me trompe avec une amie à moi nakozwaye ami yango comme ça là et tout aye donc nga bena ko coopérer ndena ami nanga comme ça et tout donc na memie devant mobile yango comme ça totie pena na fait accompli tout simplement donc il faut boza biso basi photo za bomoko toko ko boma na raboete siko ya kasi siko atiki ndeko kwa moi si comme ça azana tata na ye azana mama na ye azana bandeko na mibali azana bandeko ba mona eboye na situation na tiki agaeni. Est-ce que ndenga azana siko agaye mobali wana vraiment yaka sina oya sali wana agaye mobali wana ko garder mobali wana sali ba benga ngoza ki ridicule azo mériter bien prison soka za ki ne robe héros ngaza na garder vie oyebi que c'est pas la première fois ça ya ba cas isolé té hein et ça maka na Canada il y a quoi il y a 5 ans quoi là comme ça et tout 5 ans passés ou au moins ce que ça
bandeko na biso Oui, kaka congolaise comme ça là et tout. Mais il y a bêta qui prison. oui. Abetaki prison. Après, il ça en Allemagne comme ça là et tout, Nigérienne, moko comme ça et tout, ça dans un centre comme ça et tout, sans papier, bani. Donc, moninga, au bunda, moko abomi moninga comme ça et tout, la jalousie, soit disons que à monaki a des proches na mobile na bani. Mais eza buzoba likambo photo telemela bandeko basi biso photo telemela eza buzoba mobali nini yango yoko ko bundela aidino to bunda ta pona nzambe te ko okobundaka po ya mobali oko ya mokili comme c'est tout mibali bazotuna na bawe Bibiana Strela. oui réseau dérangé moi muke Bibiana Strela alobi mibali baza lokola bambeto hôpital mami tadila landio bien landi réaction na yo apesi ba félicitations ebele alobi malamu mingi. Alors ngala ina tuna kotika mutu bolumbu eza na importance nini to eza na comment eza na titre nini olinga osambwisaka ndeko otike bolumbu po ozwa nini oganye nini? Ben oui, but c'est ça. Aogaye eloko moko peta. Aogaye eloko ni tout le monde a mis takala na télé français, tout le monde a mis takala banda tongo tu bouti na publicité. Tout le monde a est-ce que est empêchement la rate. Tout le monde a mis takala comme ça et tout volontairement moutouyer moko na réseaux sociaux comme ça et tout côté film sous ça mitangane photo mutakala comme ça et tout na sentiment na moko. Est-ce que quoi empêcher ya balate? Ya kasi nenga ridiculiser fille wana comme ça nenga tike mutakala comme ça et tout ça que fille wana tout la balate. Eza yende mutaza zoba ozomona azaki omoni Michel wana azaki na raison na ye azaki na raison ne siko lelo comportement na été ma si comporté mabe à perdre tous les raisons lelo le jour d'aujourd'hui a commis coupable olingo boma mwana batu et dit non punaise imagine c'est ton enfant tu vois ton enfant un individu comme ça, ils doivent maltraiter le moins dans l'icône, pour partager le même sexe. Hein? Moutounio Sazaka ex de quelqu'un. Et dis non, Moutounio Sazaka ex de quelqu'un. Moi, garçon, 5 étoiles, mais quand on peut expliquer moi, mouké, ce qu'on a moi, histoire yango, mais quand on peut expliquer moi, mouké, pour te contacter en direct, ceux qui ont la moi explication, pour ça, pour pas comprendre. Nani azana faute nani azana raison malgré tout ndeko wana oyo atiki ndeko ne bolumbu azaki na raison mais akomi na tort mais kana ko expliquer histoire yango bandaki ndenge nini po koma na niveau wana et dis non papa elle ko expliquer te bandeko so ba landa ba yebi histoire on va faire en do muto so étudiant donc Michel soit disons que yende mutu femme mariée Yem d'avant un garçon comme ça que je citerai pas le nom comme ça et après Gladys Azali Siko ami à Michel Amo bah comment bah sert quoi donc c'est des amis Siko yé Michel comme ça là et tout ayoki ke meilleur ami naie mobile nazo trompé na meilleur ami naie Siko ya wane loko o ya linga bombe la meilleure amie naie likoni ni parce que yé na meilleur ami naie bah partager loko moko na kati wana taza coupable eza meilleur ami mutaza coupable ezali mobali mutaza coupable soki ozalaki mpe soki azali mpe mobali ya solo mpenza alingaki Michel yango pourquoi okende olinga meilleur ami ou soit soki meilleur ami ye mutu akende kolinga garçon yango pourquoi oyebisa Michel te Michel ah camarade no wana nalinga yaka lisusu na ndako te parce que namoni ke akoma ojolenga baje de séduction des trucs comme ça là et tout nalingi yaka su na ndako te donc ça veut dire que mobali yango akende kodéranger fia bato à quoi déranger fia batou comme ça et tout na yé pas qui fragile il a dit ça qui fragile aïe andimi comme ça là et tout à bosser une amitié là vraiment andimi si comme Michel ils sont comme à ça quand ma caméra comme ça une voix normale comme ça et tout biso son gars topé ses raisons à quoi il pour ça appelle vidéo comme ça et tout après comme dans les réseaux sociaux comme dans conseiller matrimonial comme ça et tout on se un problème les réseaux sociaux donc à quoi il pour ça vidéo mon avant d'ici
baosolo la Gladys ndenge osalinga benga ndo considérer lokola ndeko bani banini taka nde tozali nde tobandela des trucs comme ça là et tout ndenge nini kaka yo mutu kaka o kaka ya ngai toliaka na ye ka yo ka pe mutu okoki kosala nga boyola na mobile na nga des trucs comme ça là et tout soki asalaki vidéo moko comme ça et tout en parlant na mitu edi tokanga tofanda tokanga toyokela Michel mawa tokanga tobabe ah Gladys vraiment eloko nini ezwi vraiment ça là Michel boye sikoyo comportement Michel asali esali ke toza kutu na ntina kutu te so batrompaki ye so basalaki nini toza so na ntina nango te kanda na biso ezali ke abeti mwana bato mwana na akozala mwana na ngai akozala ndeko na ngai akozala cousine na ngai tout pour moi comme ça et tout c'est ça yango toza frustré à cause de ça comme ça et tout il fallait même pas s'y comporter comme ça et tout mobali nyonso aza mobali ya quelqu'un garçon là abotama ata abotama directement te aza mobali ya Michel hein abima na onda basi mususu ye moko bazaka pe mwasi ya quelqu'un on vient toujours de quelque part comme ça là et tout et ça très rare comme ça et tout bobotami bokutani après jusqu'à la mort tozaka toujours ex de quelqu'un des trucs comme ça et tout yo ndenge nini olingi onini bamibai batone bango kindumba comme ça là et tout bamibai batone bango kindumba olingi kokoboma ndeko na mwasi koya kindumba mobali oyo esilaka te oyebi ke soki olingi mobali nyo azala fidèle comme ça là et tout fo memai kaka na eloko echangeaka mobali eza kaka nzambe eza nzambe kaka na nzela église bamiso kuta nzela église kutu echangeaka yango mpe bango te omeme na nzela église akomi nyonso koderange basere nyonso so na kati église akomi ne kozela bandeko basere nyonso bayembaka na chorale se chorale esili aderangeaka bango eza kaka comme ça là et tout ke ndenge kaka bapasteur balobaka comme ça et tout soki olingi mutu fo tiaka bagenu na yo parterre osambela nzambe mpo na mutu wana obinzambe nalingi ye changer ye mpo na ngai comme ça et tout longola ye mabe na ye nyonso longola ye esprit ya kitromperie esprit ya kindumba des trucs comme ça et tout oyo eza kaka nzambe kaka moto akomodifie quelqu'un mobali nini oyo atrompaka te oyeka soni kuta ye mbango nano bazwila ye mbanda te na bolingo tondima ye te nani batrompa ye te ena basi mosusu batrompa bango bayeba meme pake batrompa bango nga naza na tante ngai etoile naza na tante ya kobundisaka mbanda naza na tante donc naza na nga na tante même bananga ata aleki nga na kitoko comme ça etu na mosika na tali na bible ah ok d'accord c'est une belle femme esenga passe mais ngai moutonga na komaltraiter c'est l'idiot là qui est à la maison comme ça là et tout mais c'est lui qui est parti chercher des problèmes eza ye vraiment soki alingaki nga comme ça tozali na respect mpo na ngai na bana tozali na bango alingaka koderange mutu te alingaki mpa ndima mpe te akota ya baje de séduction comme ça et tout faut korefléchir bana basi babundelaka mobali te kobundela mobali ozomikitisa valeur lelo mwasi ofille oyo toyini ye biso tozosenga justice edino pour moi cette fille là azomérita kota prison na bacomplice na ye wana banda kofilme na bao banda ofilme na obezila moko boye ayaki ye pa yesu azobeta lisusu mbata comme ça bango nyonso bazomérite mpenza bakota prison en tout cas ma gouvernement ekoti sika vraiment j'espère bozoyoka bamessage ya bato nyonso vraiment bavideo nyonso basali bokondane yango mpenza tondima bino mpe yake justice na congo vraimen ezosala mwana mwasi oyo azomérite prison ye na bacomplice na ye na baoyo bafilmaki tomona bilongi te na bao tomona bilongi bazomérite prison et dit non mais c'est quoi ça là mais c'est quoi okomisi ndeko azosenga pardon okomisi ndeko na mwasi okwa mwana bébé c'est pas possible Edino c'est pas possible vraiment bato soit frustré hein 5 étoiles de love eloko ndenge naloba mwana mwasi wana il paraît mobali na ye wana aza un peu mutu kaka nde tolobaka mutu aza na mwa ba moyen il paraît ndenge azalaki kobeta ye azalaki kobeta jeune fille yoka ndenge azalaki kobeta jeune fille wana derrière ezalaki na trois policiers bazalaki wana oyo bakengelaka lupango wana cela veut dire mwana mwasi wana koya kokima te mpo ata kimi bakozongisa kaka bakokobomeka na kati ya ndako wana vraiment justice na biso ndenge ozoloba justice fo esala parce que mobali yango aza mokonzi mpe te aza kaka simple mutu lokola biso oyo même ata azalaki mokonzi Edino mais comment bakegarde na trois bambila oyo bazogarde ye c'est pour ça mwana mwasi wana mpe oyebi ke séquestration na française oyo eya pene na pene moko ya monene donc oyo bango basali wana eza très dangereux oyo basali wana
basali yango bongo mpoza Afrique justice peza te. Est-ce que ozi oza sire bakolandela mwana mwasi wana? Mais yango wana but na biso tozosala ba vidéo comme ça là et tout et toucher comme ati na gouvernement comme ça là et tout, faut justice c'est ça là ma tokotika boye te tokotika makambo basali te sikoyo Gladys on peut toza pe na ba nouvelle te toyebi te soki aza en bonne santé des trucs comme ça là et tout toza na ba nouvelle te tozoluka ta bato bapesa biso ba nouvelle comme ça tout baza na ba nouvelle na ye mais non tozosenga justice Afrique ou pas tozosenga justice. Eza na makambo mosusu so ezoleka oui. Soi-disant mwana mwasi wana oyo asali moninga na ndenge wana oyo atiki moninga bolumbu. Oui, Michel avandaka aussi na Bruxelles. Aza complexé, aza etula parce que nga oyebi ke baso babundelaka mibali baza betula baso baza na ba jalousie ebele comme ça bamiyebi te oyebi ke eza na basi ebele bamiyebi nanu te comme ça là et tout ke aza une belle femme et tout azalaka na posa kaka ke fo mutu ayebisa ye nzoka nde ava bayebisa oyo edino yo mo fo miyeba ke nga edino nde naza boye na bogar nga eto nde naza boye bolinga bino te tali bino nga mona milulaka danger donc yo moko déjà soko oyebi komilinga yango wana comme ça eto omona mundelo baboye ke faut commencer d'abord à avoir confiance en soi. Confiance en soi c'est très important parce que soko déjà ozali na confiance na yo moko eloko moko ekolengisa yo te ata mbanda yango aleki yo na kitoko ndeni lako oza na confiance omona te basi bafille mosusu aza elongi mabe aza manche mais tellement aza na confiance na ye omona sali ta mariage ya monene yo mo oyebi boye o elongi mabe okaka otosala mariage ya monene nga mpenza boye baya baomona nga te me ye oyo mpenza mino ebima banini comme ça là et tout ye kaka mutabali mais parce que aza tellement sire na ye aza na confiance na ye bato nyonso baomona kitoko baomona mabe na ye te bino bozomona elongi mabe me bato bazomona mabe na ye te. Confiance est très important. Il y a un boti banana, il faut pensa opesa bango éducation. Donc on voit en confiance en soi, c'est très 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 important. Donc moi je suis très très nazou à ma kasiboy. Ça veut dire que à miébité comme ça et tout. Nga penza et toi nenga na miébi vraiment. Oh là là, le pourriture là yé nani ataza ministre il dit non. Ataza ministre, ataza président. Hein? Oh, mais arrête. Président. Trompara, c'est mon bazaka au courant. C'est mon bazaka au courant comme ça là et tout. Mais combien de présidents comme ça là et tout, donc citer ba combo comme ça et tout, c'est mon yebi ke ba nino, ba tromper bango, ba divorce. Est-ce que bakenda ko kanga batango comme ça et tout, Bill Clinton comme ça tout les a trompa ki moi c'est na secrétaire na et bimi planète mobimba comme ça na ba journaux nyonso. Hein? Yepé mbanda pe bandi ko témoigner partout comme ça. Est-ce que mon aki il arrive à se rabaisser qui comme ça là et tout, aïe ça ferme ta gueule. Sinon je vais te prendre en otage, sinon je vais te frapper. Mais non parce que c'était une femme avec une assurance. Ah tu perds ton temps avec lui parce que c'est à moi, c'est mon homme, c'est mon homme. Quand tu sais dire que c'est mon homme, tu perds ton temps. Oko bundaka susu na mbandate. O bunda susu na mbandate. Oh. C'est l'homme à quelqu'un ou à quelque part, ex à quelqu'un, il y a qui ne rebondit la ex à quelqu'un, aux autres rebondit la mobile à quelqu'un. Mobile sera aligné comme c'est dans un fidèle, soit aligné dans une fidélité, il dit non. Merci, 5 étoiles de love. Merci Bolamou Eleki Ebele, Papa Ikadelus, joyeux anniversaire. Maman Véronique Vikambele, merci. Charneze Nkangu, na peso bambo de peso ali mwana ya papa. Kaka vraiment na peso bambo de peso zali. 5 étoiles de love, Mutuna Mosusu Zali. Oyo ezo déranger susu batu. Bandeko basi oyo bazalaki na kati ya ndako wana. Oyo mwana mwasi wana Gladys ayako kangana sima ya mokongo azalaki nani ya kolonda kuwana? Edino toyeba wapi toyebi te so aza ndeko ou so azaka ape camarade parce que ça ba meilleur ami mususu atiki na ye famille na ye atiki bana na zo kende koluka makambu comme ça là et tout. Donc eza ba camarade mususu baza tellement ba fan ba camarade na baza capable comme ça et tout ko côté la camarade na bango hein. Donc, on ne sait pas parce que là, précisément, on ne faisait pas bien comme ça là et tout. Pour moi, je suis sûre que c'était des amis qui étaient là. Hein. N'avait ce membre de la famille.
na début bazalaki kotika basasa Gladys. Après na katikati lokola bamonaki mbeli ebimi baye ko intervenir. Oh. Baye ko intervenir ba osa assemblée bongo moko ya obèse là ya ki obeta wana. Pourquoi abandai avant ba longola ba no longola moninga bilamba. Mais oyebi que ça ridicule là, franchement. Donc c'est ton enfant kakati. Longola na li papa wana. Longola na no robe wana. Longola na kilote wana, mais c'est ton enfant ou quoi là? Donc Ni nango. basali makambo na kozanga boyebi eza boyete. En tout cas, vraiment, ce qui vraiment zali mwana poto a solo ye Michel wana nde bazolo ba vraiment kaza mwana poto. En tout cas, sakani parce que zali na Congo. Parce que na poto anyara sakana na ngote. Aye donc na on di marote kaza vraiment na poto. Mwana poto vraiment ebi ba loi akobanga pe makambo. Okobanga makambo. Azali pe mutu ya makofi lokola Yurika Lenga parce que dis non. Azade mutama kofi te, les problèmes basés belé. Oh, ba sali wana eza très grave. Baza belé, baza ke belé. Obi kata soza ki, obi ke soza odoba pena osala ba karaté, ba judo, des trucs comme ça et tout pour on dit ma confronter tous ces bandes wana. Obi ke za bande ka soke bimelio comme ça et tout et perdre ça à force. Ozo batena bandana nani. Donc, vous voyez que donc il y a un mythique qui n'a pas besoin de la moitié mouké parce que ça qui est belle, pas me soutenir derrière des trucs comme ça là et tout. Mais c'est de l'émotion parce que tu t'attendais pas. Yo zo ya pas ba mina yo comme ça to neni oye ba kebe voilà mon mec qui comme ça tu vas au kangayo comme ça là et tout robima les sous-souté à les maltraitances qui commencent. Oh là là mon Dieu, si c'était ici à l'Europe. Ah là là là, ton sa manifestation jusque la pétasse, là, il voulait rentrer en prison. Je suis désolée, vraiment, on a dépassé un peu les mots. Hein? Donc là, vraiment, je suis très en colère contre cette meuf-là, quoi. Donc, ce que Zakia, en tout cas, toujours c'est la justice congolais, bandeko nyonso vraiment ya Congo, pendant botam ça va vidéo, si battre vraiment pour pendant moi na moi sur vraiment, ce qu'a vendre à peine à poto, azonga sous poto te, a que peine à prison makala, à souffrir vraiment là par terre, à sentir en haut. Et en plus, doser. Parce qu'il y a un propos sur le lobby comme ça et tout, c'est pas bien. Mais hein, franchement, on demande justice, quoi. On demande justice. 5 étoiles de love na juba information mususu ke mwana mwasi wana bazalaka mibale na ndeko na ye baza mapasa ba jumelle. Alors musala na bango eza kaka mingi kobetaka ba ndeko basi ndenge na zui donc témoignage moko déjà ya mabe sur bango ke na Bruxelles kuna betaka na bango basi pa na bakutana te. Soki na Bruxelles babetaka basi babetaka bato bayebi ba droit na bango te eza bato mosusu babetaka bango te donc te oh il fallait ne kobeta ngako ako regretter nga na kosala dino ako regretter hein parce que basi ba betaka ko ba yebi ba droit na bango te ba nini te donc yango ba tika ba betaka bango comme ça là et tout soko yebi droit na yo na poto comme ça là et tout mais oyebi poto eza très 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 dangereux oyebi na poto so oyebi koloba comme ça et tout okokotisa mutu prison de olingi hein nga vraiment comme ça tout tu t'amuses comme ça là et tout de venir me toucher comme ça là et tout mais faut yeba koloba foyeba koloba parce que nga ki comédie nyonso mindele nayebi yango très bien nayebi moment nini okozwa mindele na basentiment nayebi yango très bien foyeba koloba parce que comédie onga na kosala naza sur na yo mo bisiko otemo babebete mwa mosio baloki yo nini okobeta vraiment 10 ans na prison bato bango babeta kuna na Belgique soit disons bayebi ba droit na bango te on batika babeta bango bayebani pe pourquoi betaka kobeta ale mosusu abetaka na Belgique ezaka ya boye te o wana ya uti osala wana comme ça nayebi te na mituni na biboyeke likolo nini a tellement to garder Kabila pe longtemps na pouvoir pendant 17 ans alakisi biso beaucoup d'agressivité na ki sauvagerie ya mwana comme ça comment imiter comment ki sauvagerie ya Kabila o likambo nini comme ça et tout mais c'est pas possible quoi mais c'est pas possible oh ya ça les crimes crime mais ça condamnable donc on doit taper 13 ans de prison comme ça là et tout hein donc
Mais c'est abusé, quoi. C'est abusé. Soka betaka bato. Mais oya tour a beti asuka. Oya tour a beti asuka. Et en plus, ozaki moi c'est vrai à solo. Alinga baza pe belete. Mais il fait pas kuta ka yena yeti. Bango ya bango mibale comme ça et tout. Il fallait nous gâter que ya kanga ba nini bata ba caméra bazaba nani bazaba ni bani. Non, oza pesa moi c'est solo. Obibi moninga ka bino na binoti. Bo potani kaka bino na bino comme ça là et tout iso ese ate sili. Oh yo soko be oza ba clan comme ça là et tout ça veut dire oza no maillot faible. Et dit no muto. Bambata wana za kobeta wana ezaki bambata ya bolingo to bambata ya pona moni on dirait azobeta yo on dirait ba yeba qui qu'est-ce qui très bien azobeta mwana na ye. Parce que ba benga te peut-être. Merci beaucoup comprendre moi ba dérangement eza mingi bazo benga c'est pour ça bomoni zo kata bongo bazo comprendre te que to sala live. Merci Judith c'est bon maman na Suleiman et Aisha Belulu vadia abe mosala eko kende mamu mingi 5 étoiles de love kota to solo to 6 mois parti en parce que to kolala awate to kolala mingi na elengi vraiment c'est bondo ya ba Judith. Merci toi de love akuna matata Belulu vadio Bibiana Strela balobi masolo ko tambola kita moke et ça la moi bien ouais merci masolo ko tambola kitoko bene elengi. Alors 5 étoiles de love nalingi na yeba sikoyo ndeko mwasi yango oyo to babingi na kombo ya Michel aza sikoyo wapi? Aza wapi nana zongi ta aza kuna na kiniti nga penza donc na te so be aza mwa ya poto so aza mwa ya poto apela razo ya pe photo manifester bakanga ye. J'espère azonga te. Confirmez-moi la poto parce que na Kinshasa na Belgique ba yebi eza ba de kwa Belgique azonga te hein azonga te fia soka zongi. Donc ça l'appelle comme ça là et tout. Nous tous on va descendre dehors, on va manifester comme ça là et tout. À Cocotte à prison. Mais les problèmes bazoye bate vraiment les noirs. Faut ça très attention. Ma vidéo là tout ça là, faut ça très attention les choses que tu dis, des trucs comme ça là et tout. Si on a pour ça porter plainte contre toi comme ça là et tout. Allô? Oh là là. Est-ce que bande koboko e mona te que to sala musala? Oh là là. 5 étoiles, 5 ans sous demande. 5 ans demande au côté comme ça tout. Oh là là. Nazaki libre, hein? Et dit na komo sala musala bo komo benga vraiment. Et dit le blocage m'appelle.
moyen ko bloquer za te bazo benga sans arrêt vraiment tokomi na suka ya masolo na biso po temps esi ekei mwa moke molai tozokoma na suka nalingaki nayeba mwana ya mwasi yango azomonana te azalaka na mboka Kinshasa to azongi Europe oyebi te nana azongi te aza toujours là-bas nana zongi te yango tozosenga justice comme ça et salama j'espère bakanga ye j'espère que ba vidéo ekopanzana partout j'espère ba vidéo na ye moko amiti en danger comme ça et tout ozo commettre un crime après aussi filmer encore même visage non la kisi yango banini comme ça mais ça ridicule moko ya osakana même pas c'est pas possible et en plus donc je suis désolée azama ben banana aza beaucoup plus canon que ye banana aza beaucoup plus canon que ye donc azana ye mabe et en plus na comment sortir en alata ke bongise nango yete hein banana leki na tout ko banana otina muke okufa donc amiyebi te mazana un vrai chéri yango wana fa bundela mobali yango fa boma mutu pona mobali comme ça là et tout et ça ridicule. Et ça ridicule, franchement, moi s'il faut qu'on m'y ébaka, moi s'il faut qu'on m'y ébaka comme ça là et tout, ce qu'on m'y ébite au comatina ba niveau, ouais ça niveau mon et en plus il faut y baron que na niveau a commis, mon bali na yango, akoyo que la plus Gladys mawakeye hein. Akoyo que la mawate, akoyo que la Gladys plus mawa. Et en plus ça saille vraiment que ali sous Gladys ça sous bien comme il faut. Moi en bas la colle, moi en bas ça na bébé hein. Les hommes, il faut éduquer ton homme. Et en plus, pour éduquer ton homme, il faut l'éduquer avec les prières et avec la Bible. Il faut qu'on éduque mon père dans la prière, la Bible, comme ça là et tout. Eh bien, bien sûr, on va changer ça. Passi Pedro, alobi, allô, ouais, c'est bon, alobi. Mavinga alobi, Mavinga Mankanzu alobi, place na ye eza na prison. Place ya oui, ya nani? Place na ye eza la prison lokola président Kabila. Michel hein? Oui. Il faut passer na prison lokola baota aussi tata na biso. Oui. Ici. Ouais, mais aya pour na prison aya même na prison peut-être pas na prison peut-être ezali confortable. Biso to ligne peut na prison makala. Faut ça peine à prison makala pas ya poto ils sont confortable air moko na comme haricot vert na yo quoi haricot vert carottes pommes de terre comme moi bout de pain na yo mais na prison makala vraiment donc na ba complice na nyonso a comment na quelle heure au ta prison mo balo ya bundeli akoya kotala kaye même pas akoya kotala kaye te quand tu sors avec un homme tu vois on a que mon balo nazo tromper yo au solo nae oyebi se papa ba bêtise nozo sa non na mona kananga yango na yoka kanangai mais nga na lingi yo vraiment na lingi yo changer soko moni que ozolo banaye bo azo comprendre yo te bando mema une église bando mema une église comme ça là et tout après tous les soirs boluka botanga une chapitre de ya bible des trucs comme ça là et tout soko moni que na nzela église pe azo changer na été tu prends tes clics là que tu te barres. Tu vas pas tuer mon ninga, mon ninga télécolé qui jalousie, mon rezanga tina comme ça là et tout. Zo bati qui n'ont kende na yo. Mibali bazo ya bangwe belé comme ça balo babo ke biso basi to leki mibali na belé mais mibali bazo tous les belé dit on a désolé so hôtel ba site de rencontre tela mibali basé belé hein so hôtel émission o ya ba vache on les gars M6 mibali ba tout la plus que basi hein donc mibali bazo ya bangwe belé so ko ba non mibali bazo tout la makasi dit non hein mibali bazo tout la makasi oyebi ke liboso ba ko sa biso mobali tout la raté parce que mobali azali na ye basi babo basala bango ebele mibali basala bango mike mibali bazotula baze ebele donc mwasi nyonso ndenge ozotambola na nzela ozaka na mutu moko aoderange yo mais akoka neye kozwa mobali mosusu atikeli ye wana comme ça so azalaki mpenza l'homme de sa vie oyebi sie chéri ah là penza au dépassé vraiment là vraiment dépassé donc comme isusu na o ya ngai vraiment comme ça et tout na tiki bino bo la vie na bino comme ça là et tout
soki vraiment azali mpenza mobali ya vie na ye vraiment nzambe mpenza préparé ki mpenza azali mpenza mobali ya Michel mobali ya bisika kotikala akoregretaka ye akozongela kolele pardon ozonga na bagene olele pardon donc sikoyo soki ye ezalaki ye nde moto akende aboma moninga likolo ya jalousie franchement ki jalousie yango mpe bebi ki jalousie ebebi sikoyo prière obosani nao prière obosani nzambe pesa baproblème no mpa nzambe eza babundelo Nzambe tosambelaki na ndenge est-ce que tosambela mpela nzambe na ndenge ya solo pardon excusez-moi edino est-ce que biso conseil mon biso ba oyo ba pesa oui pesa conseil pesa loba na bino ba oyo ouais biso ba oyo ba congolais est-ce que tosambela mpela nzambe na ndenge ya solo oh edino bato basambela wana ndenge ya solo bazali na bango comme ça là et tout ye fi wana miyebi te yango akomi na étape wana oyebi ke edino lere oza na bana no na ndako lere bozosala prière en famille le bana baza mikie comme ça là et tout koyoka no soni te eza nango te kozobebisa bana le bana bazosambela fo yebisa bana quand tu pries tu demandes à Dieu atindelo mwasi ya malamu na vie nao même lere aza mokie donc le mwana azoprier vraiment fa baboyeke Dieu na vwana ya kidu wana ya bubebe le na okoma mokolo tindelanga mobali ya bien le na okoma mokolo tindelanga mwasi ya bien okozwa récompense nango parce que banele akosala demande na wana déjà depuis quand tu étais petit comme ça là et tout faut koyeba ko prier comme ça et tout oyebisaka nzambe te alingi nanga susu aventurier te auprès de moi nalingi te eza sans effet nalingi vraiment mobali oyo ya bien comme ça là et tout oyo tokozala bien oyo tokovanda ntina suka comme ça là et tout mais soki omoni ke mobali oyo olingi ye aza na ye comme ça to yango ozala ne calme te yango ozala posé te mais qu'est-ce que tu vas faire mais otiki ya vivre vie na ye okoboma ndeko na oyo ya mwasi te likolo nini likolo ya ex à quelqu'un parce que moto oyo sauta pas à quelqu'un moto oyo sauta pas à quelqu'un donc oboma ndeko likolo ya ex à quelqu'un mais ata soki kutu ndeko na yo popo oyo bobotami ne mama moko tata moko ere moko kutu susu mpe abandi obima kutu na mobali na yo bongo sikoyo oyo azali ka meilleur ami oyo azali ka meilleur ami parce que toyoka yango te toyoka yango comme ça et tout ke ndeko ni ezalaki na Saint-Étienne comme ça et tout sœur akufaki parce qu'abengisaki sœur na ye na Congo comme ça là et tout nzoka nde le sœur ne la akendaka na grande sœur la akendaka na Congo na mobali na ye mobali na sepela na petite sœur akomo na petite sœur le baizongia na poto akomo yebisa grande sœur bengisa petite sœur nazonyoka makuna nzoka nde babane kobima na Congo le bakendaki vacances l'air aye awa comme ça et tout akobomba na esili alingi azwa place ya yaya apoisona yaya na ye baomba mwasi mbaye bakima apoisona yaya na ye atika image eza na YouTube atika bana 5 ye bakunda ye ndeko na ye propre mwana mama moko tata moko apoisona yaya na ye atika na libala bakima justice français lukaka ye tilo bakima donc nayebi te photo olanda mpe histoire mosusu bakanga ye okola eza na YouTube comme ça la histoire hein ndeko na yo kutu bobotami na ye oyo otikeli libele ayokeli yo ata mawa ata alali na mobali na yo sikoyo meilleur ami qu'est-ce que oyo boza yango na lien ni boza nango meilleur ami mais laisse tomber okoboma mutu te likolo ya likolo nini parce que mobali na yo kolali yo meilleur ami na yo mais non faut koyeba comme ça et tout quand on est en couple edino limiter bacamarade l'air aux en couple faut limiter ba camarade faut yeba ba camarade basoka na côté na musala ou na balabala camarade akotaka na ndaku te camarade nanga koza camarade mobile nanga te camarade nanga ya kosala kisema kiduka ta bengila nanga mobile nanga seme ki yeba nini bani faut koyeba biso moko pe des fois to fongola ka porte bino basi faut protéger mibali na bino hein mais oui mobile aza fragile. Asa fragile, donc c'est un bébé, donc
faut qu'on éduquer à ça tellement fragile. Faut limiter quand même. Au moins moi c'est à bala comme ça et tout arrière. Tala ba camarade ba tonde ndenge na ndenge. Les mususu ba camarade les mususu pe moi ça pour bala. Et puis pas attendre ba sokola te bien attendre bala ta mo o même la bomba non ba camarade ya canon bala ta bien de tout comme ça là et tout bani. Les mususu yo tissage ba no kanga na ba 1 mois 2 mois 3 mois comment on peut ça sur mobile na mbeta zo s'étouffer encore ebisa oté. Mais aux yeux ba fille ba canon na ndako. Mais non, faut qu'on se rappelle la limite. Moi ça liba là comme ça et tout, il faut pas trop ramener aussi des copines et tout comme ça là et tout quoi. Et après faut qu'on m'y bah et dit faut qu'on m'y bah comportement fille à sali à m'y bitin à m'y bité soka m'y bah comme ça t'es ça mambo à salité. Donc là monsieur ezatezaka que justice Michel Faza a condamné fa kota prison parce que oza zoba eza le quoi que nazo boma mutu mais na si filmer na la kisi longi nanga comme ça et tout. Attends, mais là yonga mo na omité ka venir kota prison vite fait quoi. Mais si comme moi sentiment ni à moi là comme ça tu oses ça l'appel comme on zupe nino. Bon ce que sur les réseaux sociaux ça ta nga ça skoni. Non, Nga filmer des parce que sur les réseaux sociaux ça raté et en autre manière. Le col à réseaux sociaux ezali le col à ba fille congolaise balingi mingi réseaux sociaux pour s'il y a un problème ba panzaka yoka ba baby saraka oyo kastoni. Ya sala kelo kwa bongo po a humilier ye mwana mwasi wana ki omoni ndenge la tika kiyo mutakala omoni ndenge na sala kiyo boye donc cela veut dire le col etikali na bililingi na bilili donc yango omoni esala ndenge wana mais ceux qui réseaux sociaux zakite ngo ke na façon mususu alors 5 étoiles de love on a kosukisa masolo na biso vraiment na moni ve na ngai kulutu mazira zolanda na moni Judith Sebo mama na Sulemani Aisha mwana ya Nzambe azolanda biso na moni mwa batu mingi bazolanda biso na mama oyo papa Ikadelis azalaki pe na biso Nancy Mandenge Fanny femme de valeur azolanda pe biso tata Loja azolanda pe biso vraiment nalingi nayoka réaction oyo ya suka poto kabwana biso conseil nini oko conseiller d'abord ndeko mwasi wana pe oyo asalaki ke abima na mobali ya bato conseil nini oko pesa ye d'abord to banda na ndeko mwasi wana avant na conseil dit na répondre na question mo lobby boye ke alingaki a ridiculiser yango na saki vidéo oyebi ke ezala mibali mususu pe les fêtes nde bamoni Gladys Mutakaya comme ça et tout ba craquer ba comme ba pe kolota Gladys a créé pe Gladys pe ba fan hein kaka ndenge basi pe mingi bamonaki ba mitakala ya bandeko na biso ekomi histoire a créé pe ba fan eza pe na bato mususu pe po tala ke bazobeta Gladys ya vandi wana eza ba garçon mususu po ba boy ndeli ba obeta mais est-ce qu'on va boy peu vrai chérie aya ba matosa bien non d'accord luga epé mais oui mais mobile ça ridicule qu'on perde notre temps comme ça donc au bunda pona mobile ou quoi là des trucs comme ça là et tout et après là okanga na ba comme ça pour bande ko basi o venza oyo ozali meilleur ami à moninga comme ça là et tout oui que mobile na yo monique ce penza olinga qui est vraiment tant qu'ami mobile ne soit comment déranger faut qu'on monae oyebi ça eyela mutu nyonso comme ça là et tout tentation wana oh mais oui mais ça c'est eyela mutu nyonso edi no eyela mutu nyonso comme ça et tout omona ke wana meilleur ami no mais wana copain na ye atielaka misu moko mosusu oyebi so be wi oyebi kele nakutanaka na bino ezalaki yo nde mutu nga nasepelaki ezalaki nango ye te mais nabimaki na ye kaka na erreur mais yo boti na ye déjà ndenge obimaki na erreur comme ça là et tout donc faut yeba ça eyela mutu nyonso nga moko situation na eyelanga mais nga ko nazala nga sauvage na sabola garçon wana mais pas possible na sabola vraiment bien comme il faut parce que ngai na principe moko boy un homme marié quand il vient me draguer je trouve ça c'est sale eza berk donc vraiment non mona ki a respecter ngate tant que nga na yebi ka bala azoya ko déranger quand on dirait manquer nga du respect na pétaka les pions très vite même aux amarrés tant qu'on a quelqu'un comme ça là et tout au bateau ba yebi qu'on a quelqu'un oyo ko déranger nga na pétaka les pions très vite non on dirait oyo manquer nga du respect
Donc, il faut faire principe à bas signaux comme ça et tout. Donc, là, on a moi si naïe, aïe, qu'on déranger yo. On a placité. On a placité. Faut vraiment bisoper, il faut tout changer, comportement comme ça là et tout. Et après, et ça, sous l'homme, sous ça, quoi, désir, nazaki, là, nazaki, jeune, donc, à quoi, on a 60 ans. Donc, là, nazaki, jeune, nazaki, na kama na mo be ya camerounaise. Kama na camerounaise, yé, abande ko linga kaka, non, linga kaka mibali ya baninga. Ça veut dire que, elle se sentira beaucoup plus excitée, soki azo bimana mobali ya mutu en cachette. Donc, ils ont sous le quoi comment faire moi maladie parce que hier après il y a qu'on comprendre qu'ils sont qui malade, ils ont normalité. Donc hier peut-être on aurait rêvé qu'avec abima kana mi bala batu comme cela et tout l'air ma maison ça en cachette comme ça tout bazo ben en cachette ils ont excité les bazo mon en cachette ils ont excité donc ils appellent abattu ba kimp na bango hein donc ba kimp on a peut faire si là aussi faire si là comme cela et tout parce que ceux qui boivent donc ça comme pardon le va comme été mon bisika ça au milieu donc ben voilà ça qui n'a comment kimpi mo ya bongo comme ça tu as kolinga ka mi bala bat balinga mais et ça pena bato ko abiso comme ça tout nga soko baloza oza o bala to zalika mobali ya quelqu'un ko ya no ko ambete ngati parce que là façon nga na ko ramasser yo donc là ke ba to ko ma pa ambila ya pe conseil nga na opesa bandeko ya bandeko na biso abasi mibali bazana bango ebele mibali bazana bango ebele ça sert à rien comme ça là et tout que oninyo yo okende kaka koluka olala na mobali ya ndeko na yo olala na mobali ya meilleur ami na yo comme ça là et tout donc ce n'est pas mais après edi no nyonso wana eza nango mpe bien te mais toutes ces choses là ke oyo esama na mokili eza nango kaka mpe soki tolandi eza nango kaka mpe bibliquement aussi hein histoire à Jacob abalaki les desserts et ça encore bibliquement aussi comme cela et tout makambo ça maintenant quand na mukili ça nango bibliquement mais Jésus la raya qui alobaki boyeki makambo yo sa lingi yango te avec impédicité wana comme ça et toi lingi yango te donc il faut que ça termine on doit aussi battre sur ça là comme ça et tout yango na soki wana mobali na yo comme ça et tout faut sambela comme ça et tout cet esprit d'impédicité ezala na kati na ye te longo ozosambela vraiment nzambe longola ye baida mabe nalingi mobali nanga leka azotala bandeko nanga basi atala bango na miso ya bien nalingi mobali nanga leka azotala bana nanga atala bango na miso ya bien parce que eza mibali mosusu na bana nde moko baboti abandi otala bango na miso ya mabe donc ozosambela vraiment parce que diable alingi kotente trop obi nzambe mobali na ale azotala bandeko nanga basi atala bango lokola bandeko na ye le azotala bana nanga atalaka bango mpenza na bolingo ya papa na mwana comme ça là et tout le azotala bacamarade nanga azo bacamarade nanga mpenza lokola baya bandeko na ye aussi donc fo nyonso kaka fo otika wana maboko ya nzambe soki nzambe etembe mobulu bandeko oyo mpenza bolingi kolala na bamibali ya bacamarade na bino ya bandeko na bino eza mpe mabe bible interdire yango eza mabe eza mabe Gladys comportement osalaki ezalaki bien te comme ça et tout ya okenola na mobali moko ya meilleur ami na yo o akoma yo kwa ndeko na yo comportement ezalaki bien te mais les jours d'aujourd'hui oso tozokotela yo ezali façon o Michel a traité yo tosepeli nango te parce que oza nyama te bakokotraite obongo te donc eza bien te fo mpenza basi vina tochanger côté wana so omoni mobali ya moninga komo déranger osignale ndeko na yo comme ça te obi boyeke mobali na azodérange nga so bandomona nga susu mingi te parce que nakomi nanga mal à l'aise nazocomprendre te mobali nyonso alingelinga nini donc après si makambo wana oyo moto akoyeba ndenge akozwa décision soki akoganela mobali na ye ou soki akobomaki amitié ye kaka moto akozwa décision mais nga nde na bi naza yanga féministe comme ça et tout meilleur ami nanga soki aye ayebisi nga mobali nanga azodérange ye en tout cas naomema mobali nanga na lourde nakomema ye na lourde oyebi na lourde eza na mai na tokei vraiment visite le tokomaka pembe na mai wana natindiki ye leka obima bademo nyonso molimo nyonso ya kondi osedio bakamani nanga dongo etika na kati ya mai ya lourde parce que mibali kaka prière so eza te dino bio mibali boya toko buzoba mobali olingi omona boule de fesse te olingi omona mabele te olingi omona nini te donc mawa trop mpona bino mibali aussi mibali faut kaka totiaka bino ya baprière faut totiaka bino ya prière lo mosoko loba eza te mobali faut sambela kaka mpona mobali parce que
mobali aza na ye bébé mais eza mpe na mibali oyo komisala et tout basakana na bango na vie après lere abali akomi na ye mpe pose azwi mpe maturité na ye akoma osambela nzambe ne mpe akoma obanga aussi akoma obanga mpe makambo mosusu donc eza mpe na mibali bayebi na bango nzambe te bayebi na bango nzambe mais vite fait kandi mo olobi ke est ce que congolais vraiment asambelaka na solo bayebi kaka nzambe vite fait donc alamuki abetikama prière ne notre père qui est aux cieux nanani nanana amen akamati nzela akei sikoyo lere yo ozoloba kaka notre père qui est aux cieux donc oyekola nini na kati ere mofo otangaka bible parce que bible yango wana eza leson mobimba bible yango wana ezolakisa yo eloko oza nango droit na eloko oza nango droit te yango wana kotanga bible eza très important fo lere oza en couple fo bozala na bamoment moko comme ça botanga bible en famille eza très important so bosalaka comme ça tous les soirs bosali baprière mais le vendredi soir comme ça tout so samedi dimanche bosala te bovandi en famille boluki chapitre mo ya bien soko oyebi te osollicite pasteur oyebi pasteur nalingi chapitre okoyedenga mpona chapitre moko ezoconcerne bacouple des trucs comme ça là et tout botangi yango en famille ils ont concerné bana des trucs comme ça et tout parce que bolingo était nakakaka avec les prières sans prière vraiment mon boulot. Merci 5 étoiles de love vraiment tokomi na suka masolo na biso esengelaki to partager na bandeko moi sujet oyo parce que yango nde eza actualité na biso yango nde esimbi penza makambo na moment oyo vraiment bandeko nanga on so bozaki en ligne et dis non avocat quand même yo peut faut ta conseil yo conseil nanga eza na kobanda liboso na Gladys ndeko mwasi bon ezalaki nango makambo yaki esalami oyo ke obimi na mobali ya copain ya masa na yo et arrivaka nango mais so dozongi Gladys napesi yo raison napesi yo pe tort parce que osalaki eloko moko oyo osatande nango pete lelo koye koarrivele yo ke basala yo ndenge ouais so Michel ndeko mwasi vraiment eza pasi pe mawa na eloko oyo sali ndeko no ya mwasi eza pena pasi pe mawa na eloko sali ndeko no ya mwasi il fallait pas okoma la point wana ben oui fallait pas okoma la point ya ko humilier ye na façon wana po aza pe na famille aza pe na bandeko si aza na famille zela mama nazo sala eloko moko ala répondre mouvement vite fait ndeko mwasi oyo tobengi na kombo ya Michel eloko sali ndeko na biso ya mwasi yo poza ndeko na biso mais eloko sali esalama na Canada ndenge 5 étoiles alobaki esalama aussi na mboka moko boye mais yo lisusu na Allemagne yo lisusu oye ko répéter yango donc cela veut dire souci na yo ezalaki mukolo kokuta peut-être mobali na yo na mbanda soit tokotika ye mutakala soit tokoboma mwasi wana mais eza penza pasi pe mawa oyo sali tala kaka grande fille mukolo ndenge wana et puis bozo solola ne be langue moko et puis azo senga yo babolimbisi ba pardon ebele. Oui, c'est ça. Lokolo zalaki na ba soldat na yo na ba ndeko na yo ba bazo protéger au peuple. Omoni ke faut sala kaka oyo ko sala. Et puis na ba ndeko basi wana obozalaki pembeni wana pena bozalaki na mitema ya bondoki to mitema ya bato. Wawa. Beaucoup ko accepter loko wana te ba ndeko na ngai. Bazo boma mutu na misu na bino boza kotala. Tokomi wapi? Vraiment. Tokomi wapi? Moi lelo Gladys akufite. Soko akufaki. Soki akotaki soki eloko na sexe. Parce que ça comme atikala bolumbu nde baboti ye. Sauf que Gladys azako se protéger aussi pour mon sexe na été.
Si to mona ki pe yango te parce que biso to koma ko landela yango to mona ki pe yango te. Ya na biso kozo ba fiancé belé ya. Et dit na bien yepo landela ki yango, Gladys kozo ba fiancé. To landeli video na to mona na suka. Yepe asalaki te ke ba mona sexe na ye. Mais azana papa na ye na mama na ye azana bandeko na ye tala kaka franchement biso babantu toza na luzitu franchement. Mais ndeko na ngai Michel vraiment osala eloko moko boye obebisi mitema ya bandeko basi mingi na ba o balingaki yo na ba o balingaka yo te na ba famille na yo moko acte oyo osali wana osali ndeko na mwasi osali eloko moko ya mabe makasi ozo mérité comment infraction moko ya grave penza eloko osali wana siko basala ngo ndeko na yo bapublie ndenge wana osala ndenge nini vraiment nga oyo nakoya koloba yango wana ndeko na ngai esi esalami tomoni oyo tomoni tokoloba lisusu nini 5 étoiles na tikelo maloba po to clôturer na biso Bibiana Strela Pasi Pedro Didier Matungulu Pedro alobi boyeke azoluka mwasi ya 28 ans azana e célibataire apesi numéro na ye Pasi Pedro nga conseil na opeso soza na France émission ya M6 ya Karine Marshall elingo banda donc émission na ba vache eza bien kuna soko komi lettre baolukilo mwasi olingi comme ça et tu as 28 ans quoi parce que normalement on a causé mon père moi il bien. Merci 5 étoiles clôturer émission comme ça oui, merci. Ouais, merci beaucoup Edine on a un moment où tu partager biso mi balé. J'espère quand même que ba message au biso so ça na ba confrère na biso mekende na ba bato mususu bazu ba photo ya Gladys ba publier ba osenga justice na ba vidéo ya Gladys eza publier bato bazokoma baosenga ba justice mais so otangi ba commentaire moi baosenga justice j'espère que justice congolais akosalela mosala na ye vraiment que Michel a mérité que akota prison aza condamné parce que oya saki yango na Canada akotaka prison oya bomaki na Allemagne bakota prison bakoti prison babimba refoulé bango donc basu na droit à otima en Europe. Donc babebisi finalement babebisi avenir na bango nalingi eza pe pareil pour na Michel donc ndenga zawana à côté à prison et après azoavement peine moko ya très important à comprendre que on a salaki et même na ngelo mote futi na mpenga pe eloko moko te donc et après nzambe alimbisa e vraiment alongole molimo wana ya mabe wana ya démoniaque wana aza nango na kati ne parce que asala yango lisusu te aproduire yango lisusu te nzambe vraiment alibere ye parce que eza mpe ya molimo démoniaque wana même ata meilleur ami na yo okosala ye boye te oyo asali vraiment non et à choquant soki lelo tovandi boye po to basadi ke echoke biso melekeli biso vraiment donc tosengi ka justice et nzambe asungaka Gladys bisika azali azwi traitement makambo nyonso eza en l'ordre mpo na ye comme ça là et tout ye mpe abandela mpe lisusu te parce que mpe aluka makambo te elinga oyela ye mpe te oyo j'espère ye mpe eteya ye mpe asambela nzambe atindela ye mobali oyo ya ye oyo akovanda na ye ti na suka comme ça là et tout alukaka nesu mibali ya bato te laturo abiki parce que nzambe azalaki na ye akoye mpe kokufa mpe donc ake perte ikonini mpo kaka mpona batromperie mo ezanga ntina donc à comprendre où est lié comme ça et tout nzamba tinde mobali na ya bandela lisusu te Michel nzamba longole ba démon ane côté la kié asa mo lisusu te mais to sengi justice il faut vraiment Michel azala condamné pour à comprendre art sali eza bien te en tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso vraiment nzamba lola abatela bino pambola bino donc nde to bayi boto wana ba thème ebele ya kosolola mais otaka poto makambo ebele tozwaki batante mais nzambe so asungi la semaine prochaine tokoluka tobanda bathème na biso comme cela et tout na Edino Imange donc Edino Imange merci beaucoup mais bonne soirée à toi à très vite. Merci 5 étoiles de l'or Bibiana Strela Maman Dimbo Bambote. Ciao. Ciao, ciao.